Bienvenue en Bougimaï. Aéroport à Mystique Salama Oyo Zalwa Hub pour Namboka Nabiso. Œuvre à Fachi Béton, promesse à Salagina Peuple, promesse pas au Salela. Idéologie à Saranate, je m'appelle Zachary Bababa Senzulu Kable. Kolukanga na Atlanta te, kolukanga na Bruxelles te, kolukanga na Dubai te, lukanga na Bougimaï, na mboka ya Senzedi. Bomoni Senzedi Prince Senzedi azanga na Bougimaï dit. Alors nayaki na Bougimaï na cadre kaka ya kwenda futuka kwenda na kotala masolo ndenge ezosalama na tamboli na keti mu pompa na koti kabe ya kamonga na tali nga moko na moni na sali pena nzela kana nga Bougimaï nga moko na comprendre que indusa kele. Alors makambo kende bien Bougimaï kitoko d'ici 2025 nous aurons une ville totalement asphaltée. En tout cas na oyo esali bisala ba compagnie ba kosala ba keba na la l'état IGF azawana li sur likolo mutamba pa ye. Alors na ye awa nazo annoncer bino ka eloko moko toza na matanga ya Mutombo Dikembe bana nyonso tout ya Kasai Oriental bana nyonso tout ya Bougimaï tokutana ka bongo chaque soir et pas na Cosmos et pas vena biso Munkamba boyebi wana leader patriarche to nous allons toler la Munkamba pendant que ministre la biso Budimu azobongisa voyage délégation na makasa fachi ndenge nazabo nazo kende Atlanta po nazape propriétaire na Atlanta tozo kende Atlanta po na matanga ya Mutombo Dikembe tokundi kuna me 40e jour ekopanza na awa. Alors chaque soir bozalaka na Cosmos wana et pas mère Nathalie bozalaka wana po esalaka makambo et comme Aéro Club boyebi et pas mère Nathalie za wana coordonnateur ezabongo Pablo Sizidi, David Abisso Michel, Oyo chef d'escale CA, bangonde ba otala makambo. Toko profiter pe poto le la leader na biso tout ya Kasai Oriental. Ngamongo na kenda Atlanta et puis soki na ye 40e jour to ya ko salango awa na monseigneur na biso Mess Munene to kuta na to kozala. Alors Sylvain Mabanga yo yebi ba ma statut ya Bougimaï boyebi o noko o facha benga monla ye. Na yaki Nathalie bato ba osituka na komi ndenge nini système mystique a fourmi. Alors Senzedi yako pesa belema ba mona soko yoki o biro ya Zakle yango depuis 2007. Donc tole la Mutombo Dikembe awo batutu ba yebi Aéro Club to zala wana via zo kende atindi programme officiel ba musicien nyonso ba artiste nyonso Wana na mbonga fachi artiste tout barozala wana to kosala programme jusqu'au jour où bakunda Mutombo Dikembe et puis to sali 40 jours na monseigneur. Voilà. Depuis nous wana na mbonga fachi. Do rendez-vous na Aéro Club. Félix Antoine Tshisekedi pleure celui qui appelait parce que Mutombo Dikembe na interview na ya salaki a na Bougimaï. Tako ba tuniye ba relation na Mutombo Dikembe na Fachi alobi cela c'est un grand frère. Or Mutombo Dikembe milliardaire. Asola Mandela cérémonie munene salama na bouche kota ka beta Mutombo Dikembe kolemba ba vidéo siko na Bougimaï awa nde place makambe ko vanda talaka biso bazakle to tche datite 40e jour oyebana to za masolo Atlanta na famille bazo kana to kunena avec honneur dignité ministre na biso Budimbu ya sport azokena délégation ya RDC na zana kati tozokene Atlanta pour kuna penda kuza na parlé déjà. Donc na bamasa tokoya na Budimbu ba en hôtel ngana ozana palais. C'est ça la différence. Donc bien la Saclé bien organisé 30 à 60 ans. Nous sommes bongisa déjà. Donc ce qui est vrai, merci monsieur le ministre nengo journaliste na yo. Tozo kende bongo Atlanta to kundi Mutombo Dikembe avec le message du président de la République et nous revenons en Bougimaï pour le 40e jour. Et là, on va organiser quelque chose de grand avec l'appui de son Excellence, Monsieur le Président de la République, parce que c'est un digne fils qui est décédé, qui est parti. Tout le monde entier, bazolelaye. Akutana ba président surtout, asora banga beta masolo. Nazana Bougimaï, vite fait, na yaki mo 48 heures, na uti mu pompa, na uti kabe ya kamanga pona mona, soki miyibi bazaka gato basili. Je peux dire que miyibi va diminuer, mais basilité. Pour nzela na moni wana moi miyibi bazanan mu miyibi ya miyibi po yo baye awa bazu confiance au président mais miyibi ya muyibi
Mais on a mon aéroport. Ça va, ouais. Oh, travail aéroport, vraiment, ça va. Il y a 4300 mètres carrés salami déjà. On a exproprié tous ceux qui sont dans les enclos de la RVA. Na yebisi bato boza na Kisangani, na Bandundu, na Kinshasa, na Kolwezi, na Lubumbashi, boza na environs, nyonso tout. Dans les environs, il y a place RVA Zalaki. Longwaka lero. Po, to sala ba aéroport, ya minene. Oh, ici c'est ma parcelle. Toyoki sango ke ba généraux baza. Oh, généraux so longoli teni ozongi citoyen. Ba olongola yo. Keba ona lobaki te. Ngamo mwana bino ya soda yeyo. Ya star. Na lobby. N'est-ce pas? Bana mbujo et toi ibika so ibika so. Un Zulu câble yo je keba kota si ma vidéo ba reconnaître na ndeko. Ouais, Zulu câble yo. Fachi azotia satellite mpo bato batiaka so molongo boye te bawelaka so avion te totia bena basatellite omatamba moko na avion makambo ekosila mosala eosalama epuis nakutani mpenaka ekipe ya fachi eosala bulo banda bobandaki banda campagne yeyeyo ya pale ndeni masolo bulo eke bien tarmak pene esalami makambo te Quand on a bano. Donc avec où tu as à Dubaï et Kitiao. Non, maman partir à maman d'affaires va arriver. Va partir à quel poteau? Direct là. Sans plus tard. Donc on va escalader. On va être sur Kinshasa et consort à maman OK. Mojalis. On a le bagité. Dans l'aéroport à Mujimaya. Yeah. Business class toujours. Mais on va voir la carte en boca business. Bino ozab. Mola yeyo kanji katoto papa amba je ujini bana kumputu bajiba kumenye mubulo buzibe abakwili mabeleji ngambani yani mbuka sa Joel abetu chalo ja Mbujimayi bale bonso bana betosa kumputu wai munemu lwai munemu mwafachi kade chawa kachilunga acha anga taibulo bakupala kwa baye nje kwa ngatabu lwai munemu balo wabule baye nje kwa ntabula bulene lwai chanjira kwa ntabula bula munemu bade chabatoka bonso bene fo kumputu ene bale munemu bene basa bene basa mana ni masu ba munemu na kusangana hotel kaje wetu bamonga to kujiba turki banga tane bijibu bo munyi abantu basenga na ko kubanda mundeke na ko nashukuru banda mundeke bolu malo andeke ajina encore bon oyo zekla na tambo na Mbujimayi wana ki préfet prince Zidi Pablo yeyo tozana prince Senzedi Mobola meta pe na Pablo Sinzidi pacha bien un Zulu câble joueur à Kikera Zanga remplaçant Tina Mbujimayi bozela nga Maria Tumba ça va yo ebi Coco boîte Coco yako tozana de Coco ya célèbre na mboka te nana 4 Coco mibale ya basi bela mbene ona ibani ya Coco mpata na ya Coco mpaka oya biso yo chat Lilou Mandé merci toza famille merci à trop bon match bien nango do pas sans réserve et bon dans le cas go passe pour ébiquer faut na foot en bon à l'état comme tout ça là go pas donc pas changer bien na réserve pas non et tolali na mesa wana pata deuxième te ya pienga te tala bien na ngaza mobile na yote ekota na video ha ekota wapi ndaku dango za ekota pongoza photo pe kizwa photo na fili oza photo na star mboga te oza ondeni kitoko na mona moba na tike ngona deuxième je crois mona na pesa nga kona mo apesi biso kanda wana et petit mo boné tikaka na RVA pona moi je sais que c'est les changa ndema na bossa na ngwana te ka c'est le coucha yo suis ngate au côté avion te na na côté Zana lukango malembe. Zana lukango malembe. Nazaki na billet na papier na ngabi.
napesa bata déjà mpona bino ngano tozalaki na yo nazalaki na yo natia yango wapi oza sûr nani nakoma nani molati ye na ngai monani mais je connais le papa o mola mpona ngai naa na posa faci pesa no bato oyo bagere Air Congo wana mpo bamiyibi bakosala makambo toleka